Fabrigas abeti en tout cas eza malam ba combattant boza wapi Fabrigas a défié bino ndenge fali a défier ketu wana so azaki pena na ndako moko boye ya 2 étages to isombo azaki na ndako ya 2 étages to avant akobeta te yo Fabrigas on défier biso kobeta te to soya wana siko Fabrigas abeti ma flat na yazo louese awa ba mitukane zo bula awa est-ce que isombo lingaza combattant na poto Jerry Cobetox abeti concert en wapi na salle nini biso do baginde ezaki pe makamba combattant wana ko lobate ke o sala mo era ngo to sa débat boketu premier iso na ba combattant belé ba maman bibima ba tata bibima bokotela bana batu mitema mabe politicien démarche ni bosala. Est-ce que vous avez mbongo même comme cagnotte boyoka ni musicien ala lanzalate afuta ba musicien ba longo orchestre to tindela ye combat na bino eza combat ya soba combat eza matina donc boketo ta comme président république kaka bande na ye ba combattant basana bangwana ba isombona ba kokoma suba opposant na ye na poto sko bino ba tous les congolais ngo bozana diaspora o bozo so pe bolo ba pike bana biso bazonyoka bana na bazo fielela baza bana biso botindela bangoni bosala ka démarche nini pour guerre SSI là bofinga batu nyonso etikala ka bofinga batata na bino ba mama na bino parce que tous les politiciens bofinga baza mabe na fayulu oyo bokecho bande ko soutenir ofinga yi siko oje boketo to beta histoire bien bokecho yo mo ne mtobiki na poto pour ngana na mona te président ya orchestre memina ba musicien na ye ba kimi na poto safuka ka bobo sala vidéo mwana mukia longi bino na mitema mabe na bino wana bokota na ngo bozwa te na vie bo wana eloko te po bo wana eloko te. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère où vous bozo rejoindre Bisso, c'est toujours votre humble serviteur, Jerry Cobetox, 207 de la presse, Mobali Ali Tutu, Yamboumana Zolo, Beauté à Deuxième République. Merci beaucoup de vous avoir abonné et partagé vos vidéos, commenter. Vous allez toujours des citer à travers votre humble serviteur, Jerry Cobetox, 207 de la presse, Mobali Ali Tutu, Mobali à moi Simoko. Merci beaucoup, n'abonnez surtout il y a Vision Plus Télévision. Là, j'ai dit un grand coucou à la patronne Motoya Yambo, Mama Bela Dinganga, la patronne. Moi si ya mwindu ya ngolo sans microbe. Merci beaucoup na opportunité au Pessinga vraiment ya kozana na plateau. Il y a Vision Plus Télévision, Vision Plus Télévision ezali chaîne nabino. Bo continuer ko pesa biso confiance, bo continuer ko aimer ba vidéo nabino, bo continuer ko partager et merci beaucoup à notre coordonnateur Trésor Walukonk bambote nayo ebele et merci beaucoup na Jack Oyo Kanangila oyo azaka toujours au four au moulin na musala montage réalisation baibabilili. Merci beaucoup et merci beaucoup na bana membre nyonso bana membre lelo en tout cas na kotanga bana membre nyonso ya Vision Plus Télévision. Là je vais commencer d'abord il y a ko saluer maître Munene, maître chinois Kilo ya matete na Londres, maître chinois Kilo ya matete na Londres, batikayo nazolelo mabe. Merci beaucoup naba na membre nyonso. Et puis merci beaucoup Sano Bercy, c'est Jackson Mangala, Sano Ezaka Moko, Boko Takutakuna et Kosala bien vraiment. Et puis na Bosanité, Gise Makala, bo comprendre na mesanaka na bakombango, bana membre nyonso tout, Maman Pasteur Titi la source, je salue vraiment Dani Nzila na Dible nazo saluer bino na ebisaki bino ke Jerry Cobetox azali mwana mboka. Pourquoi na porta drapeau ya Congo na kingo nanga parce que j'aime mon pays. Na ebisaki bino nga na soutenir ba anti-valeur te alors tolobaki bien
souhait na biso nyonso to ezalaki vraiment bandeko bozolanda biso na Vision Plus télévision souhait na biso ezalaki Fabregas abeta malgré ba annulation ya ba concert lokola ya ba Koffi Olomide ba annulation lokola ya ba concert lokola ba Weranson et ba Ferregola et puis là ba musicien ebele mais te lobaki bien Fabregas il fallait abeta parce que Fabregas azo mérité yango tozwaka pas si tant héritier memara ba musicien na poto héritier beta kate ezaki vraiment perte monene alors Fabregas lelo a beti concert et salibiso bien parce que a memi bana ya batu milimo ya batu a memi bango na poto on pesa ni France et puis na Paris concert ezaki livré na Lyon nenge na zolo baboye ou soit ba photo ou soit ba vidéo bozo zwa nenge concert eleki na ebike bato bele ba balanga Jerry Kobetox a beti concert en wapi na salle nini biso to baki nde ezaki pe makamba komate ba ndeko lo bate ke o sala munene po era ngo to sa débat boketu premier iso na ba komate belé ba maman mibima ba tata mibima bokotela bana batu mitema mabe bokoma bovatama na sima ya politique o na este batu bazo kufa na este batu bazo violer basi est-ce que lokola bino na este batu bazo kufa bazo violer basi est-ce que bino na poto wana bomata kala bambetu bolala kate bolia kate bokenda misala te pourquoi bolinga bozwa kaka eloko mo boyebo ki komba fwati na bino bozo luka bozo komisa ona ndemo bo faire souffrir culture congolaise bonyo kola ba musicien o baza indépendant musicien za mutu nyoso même ndenge ndeko na biso mona mboka Kabila zalaki apesi musicien mbongo akobetela ye Félix Tshisekedi aza mo kontinelo akobetela ye Moïse Katumbi Tchapre le Charman soka za na besoin musicien abete asalela ye propagande ye akofuta ye mbongo na ye basilani akomi mutu na ye te peut-être na ba caché peut-être na ba corps na bango ba signaka ke na za na besoin ya nzembu na ngata ngoko yembelanga olata emblème ya parti nanga lem so ba bakseli e kanyaka parce que ba musicien boyebi bazali bato ya marketing alors ce que musicien ko sala ni to mona ba mewei boza wana boza na poto bolanda ba actualité le kaka na monde entier mewei soki to lobi to landa bien mewei tangu Ouattara yaki na Côte d'Ivoire soka zaki mutu mabe peut-être alingaka nuire vie mais oui azaki musicien chouchou ya Laurent Gbagbo est-ce que Ouattara tanga yaki est-ce que Ouattara yaki zaki musicien chouchou ya Laurent Gbagbo na kanga ona cha na prison non mais oui abane ko zwa caché na ye mais oui abane ko zwa caché na ye alors ba Fabregas ba Weranson ba JB Mpiana, ba Koffi Olomide, ba Bina File, ba Ibraton Mpiana, ba Patrick Beckham, ba Adada Cheni, tous les musiciens à Congo baza indépendants. Na mboka nini o bino bolinga bo pekisa musicien abeta ba pesi caché na ye na politicien abeta te. Siko bino batapoto na to solo na vidéo wana ba mama mibima ba mama pena ya mikolo. Boye ko sala ki kombata na bana na bino pe ba hotela bino ba mama wana démarche ni bosalaka po ba musicien batika ko betela ba politicien démarche ni bosalaka est-ce que bozwaka mbongo même comme cagnotte boyoka ni musicien ala lanzala te afuta ba musicien ba longo orchestre te to tindela ye po ba zoba bango pe pa ba politicien te soit disant ndenge bino bolobaka démarche ni bosala eloko te bosala ke eloko te atana tochana na Goma te atana ba kisensu awa atana ba bumbu atana ba na ba makala kuna parce que Kinshasa za munene atala ba buma kuna esika kotenda kwa ya papa na biso soki gizenge zalaka eza na bana bazotanga na école Mandalala en pleine ville Kongo kotonga makaka pona mwana mboka Félix Tshisekedi te Kongo kotonga makaka pona Moïse Katumbi Tchapwe te Kongo kotonga makaka pona Jean-Pierre Bemba te Kongo kotonga ma ensemble ya apport ya tous les Congolais siko bino ba tous les Congolais ngo boza na diaspora. Oh bozo zo pe bolo ba peke bana biso bazo nyoka bana na bazo violela baza bana biso botindela bango nini bosala ka démarche nini pour guerre SSI la bino ba diaspora pe bokokipe ko sangana ko sala eloko moko ya malamu ko kende pe na este na bolongwe na poto boketi na este ndenge ko felo mida kende na este wana boketi na este boke ko solola to boke ko luka bo mettre ba moyen ata guerre ngo ko sila te mais quand même éliminer
bosali yango ata soki masase betaka chaque jour masase ekoma kobeta ata lelo ebeti lobe ebeti te démarche nini bosalaka yango bakombata wana babokeci oyo baisombo oyo soki na bachura mboma na yokala bakomona bango ezaka na bakati soit disant na bino bakombata nyonso tona démarche nini bosalaka mpo boya kobundisa Fabregas bosali na video avant akobeta te yo Fabregas olingo odefie biso kobeta te tozoya wana sikoyo Fabregas abeti sali wana pa beti na moni yango eza kitoko ate eza moke wana essentiel musique ebeti na Lyon essentiel musique ebeti na Lyon drum ebeti sente ebeti shomi na ngwe ya bwaki merveille ya mado abini et Fabregas ye moko mpe ayembi mpo na nini konyokola bandeko na bino bamusicien boye bokechu biso mtopekisa yo te okima soi-disant na poto lobaki o na kimi mutu entela azolanda nga bomanga te boketu tobeta histoire bien boketu yo moko nde mutu mikimile na poto nga na mona te président ya orchestre amemi na bamusicien na ye bakimi na poto lelo koma okosa koma odiembe na nsima o naza soki exilé politique ya nini exilé politique ya nini musicien présidentiel na tanga Mobutu exilé siko politique ya nini Fabregas abeti en tout cas eza malamu bakombata boza wapi Fabregas a défié bino ndenge fali a défié bino Fabregas abeti peka na corona Fabregas a défié bino ezala sala ngo bato bakotaki 5 personnes voilà une image déjà tozozwa ezala bato kotaki 5 personnes plusieurs ebandaka na combien ebandaka na 2 alors Fabregas a défié bino Fabregas aza mobali pona nini mutema mabebo e batata ya mikolo na mandefu apembe ba mama pena ya mikolo olo préparer retraite na yo ozui chance oke poto ango na lokuta ngo bokena nango je suis exilé politique na nazolando na sima lokola pe mundela zakane na mawa mutu apesa bino mukanda apesa bino privilège nga naza na posa to solola démarche nini bino bakoba po bana bonda kolobake bana bazokufa na este bandeko bazokufa na este comment bino bozo soutenir batuka na musika na bakomba ezanga tina bofinga batu nyonso etikalaka bofinga batata na bino na bamama na bino parce que tous les politiciens bofinga baza mabe na fayulu oyo bokecho bandeko soutenir ofinga ye siko o juste komba na bino eza ya wapi bandeko msuba ya awa biso to mona bino soyo za pena soucia mboka muninga msuwa ya kawat abambaka kabila libanga so neza kini héros national so bozo mona mafuta zo matabino makasi ke mobo kitana Kinshasa wa bola sebso ke bozo ba héros pena bares gaza dilelo baza ba ya Kinshasa te nana croyaki ke na mutu lokola cha tumbaro ya Kinshasa na makambo nyonso to aloba pona IDPS mais c'est ça ngai pona nga na yeko mona combattant na ba combattant qui combat fat na bino bosala kana ekoma cop preuve ane lelo ata Fayulu akomi président bokecho kozalaka combattant isombo kozalaka combattant comment na bino et si les angi et perdre vitesse et changer et ça li changement de bande brisque sans kinyonta et ça na sens te bokecho premier isombo na bande de combat fouati bosali eloko oyo baninga bazaka na idée ya kosala yango te po baninga na bino ebele balemba bino bokoma pe ba star bokoma kowela basi ya basi pe baba mibali bakoma kowela bino po boyebana zuwa yango bozaki nango parce que moi na lokola Fabregas ce qu'on telle sur le plan stabilité ya vie aleki bokechu azana eloko te apa ka poto azana ngo wana azana eloko te musane ka kobela ya Laura Sokoko musicien mo pe ya kala nzoka ne ya Laura Sokoko pe azaka musicien. Donc, bande de combattants, anciens musiciens, mais des musiciens pourris, des musiciens rejetés dans la rue. Oh, on a ni bokechu, ya Laura Sokoko, on a Célésino, banda ba bête, yécoute na moni abali, banda ba bête, yécoute na moni, on est Célésino alongwa ne combattant. Bon, pe sangana bon comme na commentaire, Célésino alongwa na combattant. To ndenge nini, to solo la nanu. Et puis nga ngina lo babuye o moni nyonso to bande on a biso ba combattre ba osala eza mutema mabe
eza mutema mabeza so combat oyo biso to yebite parce que soto so la likamo ba combattant ba biso to la ba lingwele na musala o to yebi ndenge phénomène combattant eye soki pena phénomène combattant ndenge yaki idée o bazaka nango liboso ezaka bien mais oyo batikala lelo eza sous combat ba osala pona souci ya peuple te comme combat neto monaka ba député awa neto monaka ba continuer surtout misusu ne bazakana bazwa mbokondi pona ka mabumu na bango ndenge mo pena ba combattre ya poto wana ba bokechu ba isombo ba chuwa moma na ba misusu wana ba selezino so ba nani misusu wana na ba mama na biso mikolo na zomo na video la ba mama ya mikolo ya bongo to solo la skona bokechu premier lelo comme président de la République. Est-ce que ba combattre ba osila te ba camarade neka ba balukele ba telemele ba komi ba combat oh bazaki na ye ba tikali ba combattre na poto ba telemele sou bokechu bazaki na ye eza bongo parce que phénomène combattre osila te parce que comme cop et puis yami balenga na solo na bino nan lelo pena to pesa cet exemple bokechu wana so azaki pena na ndako moko boya ya 2 étages to isombo azaki na ndako 2 étages ba flat na yazo louese awa ba mituka nezo bula awa est-ce que isombo linga za combattant na poto basala ki combattant ya bango wana eza pona nini pona mpiaka ba l'échec bazwa te na vie ayebi ke na koyana nga so Afrique te na koyana nga so Congo te yango sala biloko bongo po muntu azala ba immeuble ne moko awa ya 2 étages 3 étages asa ba faire ne na Congo awa est-ce que osala makambo ba osala wana balekisa tangu na makambo ezanga tina ta baninga bazo investir pour na vie na bango balinga ko s'investir te pour na vie na bango yango moni eza parmi bango nyonso tu wana baza batu bazwa te ba l'échec ba muswamba bazwa te ale ba créer bande moko boye o biso nde ba vrai combattant o biso nde tozo linga te na est bazo violer ba mama ba est bazo violer ba mama bino ba mama na hotela bino na image wana bozo bota bozo mela bozo lia. Mais bino bolingi na Congo awa so ba moninga na Congo awa fête moko boye salami so bolingi na Kinshasa mamu be salami te comment ba beta concert bana bazo kufa na est démarche nini bino bosalaka po guerre est banda esila eza vraiment passi Fabrigas a ko esi bino makale bokboyi kao sauf que boketu peut-être obango sala vidéo ninga sala na ntanga fali sauf que bobo sala vidéo mwana mukia longi bino na mitema mabe na bino wana bokota nango bozwa te na vie boana eloko te po boaka na eloko te okoya Kinshasa boketu soki commanda soki isombo okoya na Kinshasa okolala na flat ba $20 oza na résidence na yo privé te lem suku famille na yo awa na famille boketu baza soki na commune na Kini awa soki pe wapa awa to mona bango ti et ya spécial nini boketu asalela bango to chanter ni boketo zo tonga ayebi kazana lelo côté na Congo akoyaka na EPT yango basala biloko abongo muto yo penaza na mbongo naza na makamni na Kinshasa na pota ke koma kombata akomela ngona ondeni tebi ba vrai combattant baza na poto ba bogisi bompema ba combattant changement tebi ba koko panga sudi président Chiba ba combattant base mobimba ya ba combattant to yebi bango et puis bango mo batala manière ya kotala makambo ndenge zo kendele non pourquoi tokotika na combat pourquoi to bundisa ka ba musicien ngana lo ba pona ba politicien te soko ba bundisa ba politicien ngai na zaka na doute ya kondimela ba politicien oyo surtout oyo lelo peut-être bazo gérer mboka mais bo toucher ba musicien te ba musicien baza indépendant ba musicien baza indépendant musicien ko betela mutu nyonso toza na posa ko betela musicien a kosa la campagne na mutu nyonso to afuti mbongo na ye siko bino bokanisa nini to mwana mboka Kabila nenga benga Kofi to benga Jibe ba betele yo betela nga ele nzembu po nga nene mnaza président na bino te ba ko tuna e caché na ye j'espère que bolandaka émission moko ya kulutu na biso waze quoi alobai ke ba bengi bango boye ba betela mariage ya maman Livna na mwana mboka Kabila ba tuna bango to futa bino ba caché na bino za combien c'est ça ba musicien baza ba indépendant ba musicien baza te ke il faut kaka abetela obo to pesa na exemple Marie-Paul aboya ko betela Kabila awa Marie-Paul ayembela Etienne Tshisekedi Nzembu yebisanga sikoyo akenda na poto ba combattant ya époque wana
Il fallait bolaksa ba wera, bolaksa ba jibe ke baza ba l'échec bobeti Marie-Paul Zénith de Paris. Na compte na bino bo futi mbongo wana bo futi mundele ya Zénith de Paris. Bobeti si concert. Somono kaka oyo tokoloba somono akufita za vivant. Lelo kuto aye Kinshasa. Aye ko sa na orchestre. Somono ayembelaka ke soki tozongisa ye na Rwanda soki nini. Somono ayembango bino tuboganga Nzambe akoyeli su Kongo te bakoboma ye na bino bakombata ya poto. Démarche nini bosalela somono. Bobeti somono wapi. LSC Zénith de Paris, Élysée Montmartre, Bercy, ata salle au Fabregas Betio ya muki oyo. Est-ce que bobeti somono? Bobeti Marie-Paul. Héritier ko en plein pouvoir ya mwana mboka Joseph Kabila. Tant que Tshisekedi le père a Koufi. Alati la mama tanga, aye matanga batu nyonso omoni ba héritier de baluka ba problème. Oh boy na boy. Na bande ko na biso ya Congo. Na bino ba komba fuati. Bo soutenir que héritier na nini. Mais boboya abeta concert. Boboya beta concert bo tumati mi tukana concert héritier. Mais héritier la kisaka biso na Kinshasa ake matanga ba mise belé bande ko banga. Baba neko banga okene matanga papa Etienne na moi bazo bango caméra mais héritier ke na matanga papa Etienne alati na elamba ya matanga elonga papa Etienne. Bino ba combattre démarche ni bosala po bo soutenir héritier. Combat na bino eza combat ya buzoba, combat ezanga tina. Donc bokecho ta komi président république. Kaka bande na ye ba combattre basana bango wana ba isombo wana. Ba kokoma su ba opposant na ye na poto, ba telemele su ba komi ba combattant. Et puis moi je pèse mes mots. Bandeko batikali bazo sala ba combat na ko ba bokechu ba isombo wana. Po basana elo côté na Afrique. Précisément na Congo na Kinshasa. Ceux qui bazaki atana ba mituka oyo ekendaka ba lufu oyo to ba voiture to ba ndaku ya kofutela ya batu sia alinga lo babelaka ngana ke no bunda komba ya nini ngo biloko na ngeza na Afrique ba ko botola ngango lokwa bosana eloko te ba musuamba bobima ba l'échec bo revaka vikala bo kecho betela ndaka Mobutu musicien présidentiel à l'époque. Mais mabela pambo osana ngote mais musano ka kofinga ba politiciens ofinga tous les politiciens bokechu nana ebiote. Donc Fabregas coup de chapeau, merci beaucoup. Oko esele biso bokechu azana yombo azana ngo yombo ezali nini yombo ezali bokechu atumba drapeau à Congo quel que soit kanda ngo elekeli biso na kozo drapeau à Congo emblème ya mboka na tumba yango te. Donc eza pasi mingi analyse na biso ya lelo. J'espère que tosuki awa Fabregas Maeso il fallait beta abimi molongi il fallait abeta na yoki pe balobi Moïse Mbiye azana concert na libanda ya mboka. Moïse kuta ko beta na épreuve ane concert o ya beta kawana bokeju prema zaki na garde vie ba vandisi na na vanda na oza mokangami parce que ils ont créé trouble. France ils ont kotsa mbongo tango ba louer salle wana eza na mito Fabregas abeti mairie na bango pe fait bunda mairie na bango pe fait bunda parce que artiste ils ont kotsa mbongo louer salle wana on se comprend. Donc ba komba fuati na ba mama ya mibimba na ba age na bino ki kombatango na kala to mona ka bino te ba mamango ba mama ya mikolo ya kobatela ki bozo ke na retraite na bana ngo pe ya bino babana na bano bomona ba mama na bino na misala na ba video wana boko sécuriser ba mama teta ba age ba komi nango mwasi yo azana eloko na Kinshasa azana bandako na Kinshasa azana mbuloko na Kinshasa akosa makambo bosala te boza ba miswamba bozwate yango kanda wana boyina bana bato mikie. Fabregas ayembela mwana mboka Kabila. Toi ayembela Félix Tshisekedi za président lelo. Toi ayembela Moïse Katumbi. Ayembela motute. Héritier Watanabe ayemba nini? Bina filé ayemba nini? Azana na Paris kuna na minute o. Ayembela ministère politique nini? Parce qu'il a utapé pas Fabregas. Mais qui combattant so bozali ba foi combattant oui. Bonga quand même bopona. Bota la pe bilongi ko beta ba concert. Mais dans tout ça, ba musicien baza indépendant, ba ko beta pa mutu nyoso. Na oti ko rappeler bino parce que ngana za historien. Mais oui, azaki musicien préféré ya Laurent Gbagbo na Côte d'Ivoire, akufita zawana. Aleka na RFI ba tunye ba lobi awa ou atarazu pouvoir. Oko sala nini yo chouchou, yo musicien ya présidence. Alobi ngana za indépendant na solo ke la bana nga eloko kolia. Voilà. Ou atara betisa mais oui premier concert il y a réconciliation concert il y a mouchoir il y a pembe Côte d'Ivoire mama basepela to pesa siko exemple Kabila le père tango ayaka
soka zaki pe mutu ya tension le kwa bino baboke tu na ba isombo alinga kanga ba wera na ba jibe parce que chouchou ya bana ya président Mobutu Saddam Hussein mwana mama yoyo so Kabila le père tanga ya qu'est-ce que kanga wera son kanga jibe pe na kanga wenge. C'est ça être un homme politicien oyo ayebi makambu même yo bokechu Kabila le père alinga kanga yo parce que yo yemba na présidence o yemela Mobutu ki jale lo ya ndenge na ndenge mais Kabila le père atala ki nyoso tona te asangi si bino nyoso boyembi franc congolais boyembi poto kufa pona ekolo soki pasaki mutu be tension na bino mais lingalo ba te to pona bato no ba yembela te baza sans microbe ba yembela ba politicien te mais a comprendre ki ke boza bato bozo luka mbongo po bolesa ba famille na bino ale kaka yo moko na yo moko mungu nuzu manganzala okimi su Kabila le père o soki pe na yeba kate okima Mobutu okima Kabila le père na yeba kate okima Kabila mwana ate wana okosi wa lokuta bokeju te wana okosi na nzembo no yemba wana te okosi bokeju. Merci beaucoup to komi na suka ya bandeko bolandi biso na Vision Plus télévision yo muto koleka na commentaire ko finganga nzambe na bolingo akene ko visiter yo parce que ngana olo baka o ngana yebi et puis na bino musuba philosophe bolega o yebi histoire Congo te na yebi histoire Congo te na nini moi na série 7 na kobeta masolo na yebi na masolo ba betelanga et puis na kobeta o ba betelanga ya lokuta te na kobeta o ba betelanga ya vrai. Le roi bino botanga ba ifasiki bokena ba poto bozwa misala te na Congo kasi bosa appel journalisme ngo na poto to mona bino na ba France 24 to mona bino na ba RTBF na ba chaîne na Belgique boya kaka na YouTube esika mona biso bosa ba sombalanga. Merci beaucoup to komi na suka merci beaucoup na opportunité ya mama Bella Dinganga moi si ya Mwindu sans microbe. Merci beaucoup la patrona et merci beaucoup na Danine Zila na Dible. Merci beaucoup na mama Pasteur Titi la source ba fête yango ya mama Pasteur Titi la source kozala loko baboke tute ba soutenara batute bango babela raba ya Laura Sokoko na este bana bazokufa mais yazo bela ya Laura Sokoko donc ça passe mingi bande de musiciens rejetés ya Laura Sokoko ancien musicien Boketu ancien musicien c'est les dino ancien les dit c'est les dino pena ozaka na orchestre Marie Paul kaka yo moko na ye moko moyembi oyembaka pe na les marquis kaya mona moko koma combattre ah te botika ko sabiso pardon. Merci beaucoup na Salon Bercy chez Jackson Mangala. Salon Bercy c'est Jackson Mangala salon Zamoko et puis na bosanité maître chinois kilo ya matete nazo lelo mabe. Et puis na bosanité Guy Semakala grand prêtre Guy Semakala donc nazo lelo mabe et na bosani bino tout est ban membre ya Vision Plus télévision donc merci beaucoup nenge bo landa ki biso to komi na suka émission na biso marqué to ngaki to tchar ba appel mais Mwangonga et handicapé biso. Merci beaucoup na Nancy Matzale oyazaki na assistance ya émission oyo oyazaki vraiment coupé ça peut moi makanisi ya moi maloba ebele oyo bolandaki Jerry Kobetox. Merci beaucoup na CDJ la baronne et Lamba ne Lamba Nyokola Bango. Merci beaucoup na Nana Quadra vraiment Nana Quadra nzambe na bolingwa ke neko visiter on a dit que outi na malade. Merci beaucoup et merci beaucoup na Adricha motomètre beba zibeba liko finanga na bomba na mukongo soki bomeki na bimisi. Merci beaucoup na Francis Moulouba cher m'a tapé un conseil comme ma PDT IST à $3000 ou comme le roi ba Yuma ba chroniqueur rebelle surtout que IST. Merci beaucoup Francis Moulouba cher pour un conseil. Merci beaucoup na boutique création boucle chez Blandine Bassel na Isangi là on a bloc en tout cas bateka bilambaka ya poto na poto talaka moi na Belgique. Bole kawana na bloc na kwa Isangi la bokuta Hervé Bassel leki ya Blandine Bassel création boucle bateka biloko ba chinois te biloko ba tamis mikete biloko ba ta Dubaï te to boyite bilamba Dubaï zakana pe bien mais ya te kaka ya Belgique boteninga rigueur te. Merci beaucoup na Bibish Biboko petite sœur nangai depuis koko bandela nanga na YouTube donc mbala moko to sala connaissance na Bibish Biboko sans oublier Rita Malou monganga ya munene depuis Allemagne bambote belé na Sibi Mutombo leader a Pembe Mobali ya Darling Love la kanona papa na Darsimi Senga Ndoi ya Batuya
mise misenga motema ya Emeka Ika Embelibula diama mama lopangu bosepela bongo te sponsor officiel de l'émission Loba Vérité. Écoutez dans la prochaine occasion ceux qui nous ont merci beaucoup na un grand homme politicien oyo a respecté Maloba naye Papa Moïse Katumbi Chapwe mosukisi ya makambo ebele en tout cas bola mweleki ebele lingaka ba congolais ndengozo linga wana mais 2023 na kosukisaka nga vision na ngezali Moïse Katumbi Chapwe boteni nga rigueur. Omoni ce vrai combattant bokechu na lobi on se qu'on en a kin omoni vrai combattant na lobi on se qu'on en a kin parce que Papa Moïse Katumbi na minute za pouvoir te na lobeli vrai combattant skonga na bangi te na lobi choix nanga les propos tenus ça n'engage que moi 2023 nzamba wala kisanga Papa Moïse Katumbi a repangu sa peuple congolais na bosani papier mouchoir maya miso tozanango na maman na biso oyo ya bolingo oyo conseillera toujours papa bien maman na biso on a zomona déjà lobby à cause la future première dame maman Karine Katumbi maman zo senti que bolingo ya ba maman azope sa papa ba conseil ya bien moi si fozala mobali fozala moi si ya malamu lokwa maman Karine Katumbi ou mais la maman sans orgueil simple lokwa maïne ebali na un grand messier Foisi Kalombo plus solution bambote na ebele bande ko nyonso ya ensemble na ba oboye na ensemble te boya bo s'adhérer na ensemble boko za la décider. Écoutez dans la prochaine occasion bye.